basololi na bato ape PRD. Donc basololi na ndeko Tshisekedi oyo invitaki bango, basololi na Kadima, basololi na bato ya UDPS Union Sacrée Chile Gelou, basololi na bandeko ya Kabila, Shadari Emmanuel Ramazan Shadari, Oberi na Kunjala Njoko, Marie-Ange Mushobekwa, Nehemi Wilonja, Nehemi Mwilanya Wilonja, basololi na bango. Tango basololi, abonnez-vous na Télé News, dans sa révélation. Abonnez-vous na Télé News. Abonnez-vous bandeko balandi. Bon s'abonner s'il vous plaît, abonnez-vous. Yo ceux qui s'abonnent na noter, abonnez-vous bandeko. Likez, partagez la vidéo. Et vous songa biso makasi. Alors tango basololi na ndeko Kabila, bato Kabila, ba pesi condition ben moko. Selon ba indiscrétion na zui. Tango bato Sadek basololi na bato Kabila na Kabila yemoko. Selon les indiscrétions. Kabila a posé quelques conditions pour na mami matali dialogue, pour na bokuta na yena ndeko Tshisekedi. Pour ndeko Tshisekedi ye na ide na ye. Na ide ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi ya linginde akutana na ndeko Kabila pour que l'union sacrée a cela na FCC base à compromis sur le report des élections. Idée à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ya mwana selon les sources et ceux qui en mwa. Mais après cette mission à Bato Sadek va convaincre le camp Kabila bandima dialogue et ça entre bloc FCC na bloc Union Sacrée ba zone la makamnenge zalaki. Alors Félix Tshisekedi propose na ndeko Kabila biloko oyo. Et loko aliboso azongi c'est la primature, azongi c'est la Kabila primature. Et là, on a la Kabila, majorité na Iba. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire bureau et l'Assemblée nationale, président et l'Assemblée nationale, la famille politique et Kabila. Azon c'est la Sénat, majorité parlementaire et la Sénat, et zone pas Kabila, Kabila a Tchamutunaye, Nakatia, Sénat, président à Sénat. Et dit Kabila va portefeuille pendant 2 ans. Alors, du côté Kabila, mission bazui Sadek ya mwana. Ya wale makuta na ba Shadari, ba Oben, ba Mushobekwa, ba to bomona kiwana. Alors, bota sur le lien qu'il y a entre ba déclaration ya Nanga qui rappelle les accords. Le lien qu'il y a entre ba déclaration à John Numbi qui rappelle aussi l'accord. Na ba déclaration nous soto yoka ka sur un accord qui existe. Alors, comment l'impression que bato ya pouvoir ya Chile Gelou ya UDPS ya Tshisekedi balingi bazonge l'accord wana que oui pression o ba ko tchana accord to moni yango to ndimi yango to lingi kasi to zonga na accord o ya FCC cash ndenge zalaka à l'époque ça sera pas le FCC cash mais que la Union Sacrée FCC boza o boza ngo posa to traverser moment oyo ya turbulence. C'est la position. Oh, aux États-Unis, il source, il y a Union Sacrée parce que nous tous allés, les journalistes, c'est ça la investigation. C'est la position obligée de Zouikouna. Quelle est la réaction des Kabila ou bien du clan Kabila? N'a pas de réaction Kuna. J'ai beaucoup de révélations à vous faire ici. Kabila va dire, vous abonnez, Bandeko. Abonnez-vous nulle part ailleurs, vous avez exclusivité à vous. Abonnez-vous. Now vous la téléphone Kalate. Qu'est-ce que Kabila a dit à la SADC ou aux membres de la SADC ou bien qu'est-ce que le clan Kabila a dit? Bata Kabila va dire na mambi matalip offre la main tendue, la main tendue, la main tendue, la main tendue. Félix est très en difficulté. Félix est tendant la main à Kabila. Le boko yangoyo. La main tendue. La main est tendue. Ndeko Félix Tshisekedi Nandeko Kabila. Kabila a la main tendue à Tshisekedi. Elle dit non, j'ai mes conditions. Politique est remis à l'ingimo. Kabila dit non, mais j'ai mes conditions. Non, on va la main tendue à la boété quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Kabila dit là?
na bata Sadek alobi ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza champion à non respect des engagements pris. C'est une façon de Kabila qui dit ou mieux bata Kabila ba ko na bata Sadek. Il a signé un accord à Genève, dans la Mouka. Il a renié sa propre signature. Il a signé un accord à Kamere. Il a renié ça. L'accord n'a jamais été respecté. A signé un accord Nandaï Kabila devant témoin. L'accord n'a jamais été respecté. Garantie Nandaï Kabila, il y a quelqu'un qui a eu un nouvel engagement avec une découverte. C'est qu'il dit, négocier un engagement à Yakala. Garantie ni nazana yango que yé a respecter engagement wana. Ne va-t-il pas renier ses propres paroles? Ne va-t-il pas renier sa propre signature? Ne va-t-il pas renier ses engagements? Ça c'est la problématique posée par Ndeko Kabila. Nabatunaye. Alors Kabila dira ceci. Nabata Sadek ou bien Batunaye ba iris Bata Sadek. Balobi tu as quelques conditions pour la main tendue de Ndeko Félix Tshisekedi ali bloquer la maponomi akomi ko senga batu ba ko sungaye batu Kabila ou soit Kabila lobi boye na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi na ye yo lokolo respectera ba engagement te wana Kabila zolo ba na Ndeko Félix Tshisekedi yo lokolo respectera ba engagement te c'est prouvé c'est connu par tous les Congolais na batu alibanda ba yebi ke yo likamba ko respecter engagement eza bilanga na yote oyo balika mona tongo na milieu changer oyo balika mona butu lobi nango changer soka babenyo béton. Alors cette fois-ci ngai makambo ya kenaya tozonga na accord ya kalawana eza sute. Cet accord vous l'avez foulé au pied, je ne viendrai jamais sur cet accord. Mais cette fois-ci na kondi mapeli susu teke ngana yo ça l'accord wana na ondi mangote. Nakondi m'appelle sous teke bato ya FCC ma famille politique basa la accord na bato ya union sacrée wana on dit mango le sous té kasi le na moko ezali bloqué wana Kabila mutazolo bana bato na ye je pourrais accepter à la limite tout ça l'accord mais accord wana Katumbi faut azala Fayulu il faut azala Mukwege il faut azala Matata il faut azala ba poilur wana ce qu'il faut bazala na accord wana ezala public signé devant la communauté nationale devant la nation et devant le monde. C'est pas congolais ba ko tala biso to li ko signer accord na yo Katumbi azali Fayulu azali Sesanga azali Mukwege azali Matata azali d'être signé accord on a Ndeko Félix Antoine Tshisekedi devant la nation et devant le monde mokile moni que to signer engagement na yo pour que ceux qui ont respecté la moté, mon qui peut mon que nous respectons nos accords. Des machines bloquées. Machines bloquées. Même tendu oui, Kabila oui, c'est pas grave. Tu retombes en raté. Mais même tendu wana et ça peut même tendu à Batunyos peut baya. Makambo ya kobata na ketoko ko signa ko na kingakati na cité de l'Union africaine na ntsele oribo no wanga na. Yo wanga na no makampamba pamba. Cette fois-ci, si accord il y aura, bande wana bazala, ba congolais mususu bazala. Ba Katumbi bazala, ba Fayulu bazala, ba Sesanga bazala, ba Matata bazala, Mukwege bazala, to signer yango devant le monde. Mutako mona to ko signer biso tout engagement wana. Comme ça yo na habitude na yo ya kobwaka ba signature ya kowanga na maloba na yo opozalisu na passe ya kowanga na parce que mutu nso aloba yo pe cette fois-ci bandinga bandimaki yo siko ndenge nini oboyi ko respecter ndenge nini oboyi ko respecter nde eloko compliqué bata Sadek de bazongi baki komona Ndeko Félix Tshisekedi. Alors dans les jours à venir je reviendrai sur ce plateau pour vous donner les détails sur la réaction que Tshisekedi réserve na le préalable, les conditions posées par Joseph Kabila Kabange pour que accord mususu est signé. Mais ce qui accord ekozala cette fois-ci accord ya kobatama ekozala te accord il faut le signer publiquement pour que ceux qui maraba ko wanga na yali mutu on sabi que ah mais ya kingakati wana wanga naka oh ya Genève écoute le ba non je renonce à ma signature oh ya Kamero ko sa ye ou imilia écoute alors oh yo Nous disons que ça monique yo signer à taille vraiment. Na oh pour respecter donc voilà.